Donc me kula la religion pour na sabino que awa na oyo lingomba ya église loba na nzambe oya prophète kone Paul Dominique e ikani makasi kasi bolanda chargé pastoral ya église loba na nzambe ya oyo ndenge apesi ba détail makasi ndenge lingomba e ikani makasi awa na mboka ya oyo sous la bénédiction pe mu pepe ya yemu ko mo wandisa lingomba prophète kone Paul Dominique ozali descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct à Jésus-Christ de Nazareth. Amel Bota, Amel Peuple de Dieu. Ezali moté rédant, moté responsable, ya kilvès central, précisément dans la ville ya Oyo. Chargé pastoral, ya Katsamboka Oyo, atindami nambele ba responsable pe nambele à sa grandeur le prophète Konde Paul Dominique. Tous allez toujours ko œuvrer na katia ville ya Oyo ne tinda ya sa grandeur. Et Libota bazali vraiment content pour na koyamba liloba et pour le moment na niveau ya siège, Libota ezali toujours koyikana. Ndenge tozali kosala musala na mbela ya prophète na visite ya l'homme de Dieu na kati ya libota na ye na minute o libota ya siège comme kokota plus ou moins de 400 et quelques fidèles na niveau ya ba siège na niveau ya ba local na biso. Pour le moment tozali na 4 locales où ils allaient vraiment à Suisse na ville ya Oyo, tozali na local ya Oya, tozali na local ya Okongo, tozali na local ya CTI, pe tozali na minute na local ya Olombo. Et chaque local na biso nzambe aza komemonisa makasi na niveau ya sa grandeur le prophète Konde Paul Dominique libota bazali koyamba liloba na nzambe na kimia nyonso et libota ezali koyika na du jour au jour eza na bandimi oyo toza kote ya bangote mais ye moko sa grandeur azokende kobimela ba oyo baza ya liloba na nzambe te mpona kosadere kolakisa bango ke losambo oyo ye na kati ya mokili ezali voi ya solo esengeli biso nyonso tolanda yango mpona milimo na biso bika. Na miliso qui n'a pas l'église na biso ya Oya na Selel, ozomona bandi ba moko ta plus ou moins de 280 fidèles. Le prophète qu'on a dit que ça la pêche na mikolo toujours plus de 55 fidèles au bango moko ba sans que ba salibate ya bango. Na kati église ya Olombo kuna to le baraliser parce que kuna prophète azo bimela bandi miti na kati ya Zamba. Na ba oyo koto ba satandaka même pas un jour ba cause na kati ya loba na Nzambe, mais mon pépé ya papa Moussa zali komoni sama Olombo bauti kozana 150 fidèles mais pour le moment on a commis à 250 fidèles. Oyo mon peuple ya l'homme de Dieu ezali kosala musala nango. Église na biso ya Okongo ezali église o bandimi wana bolingo bazalaka nango pona les prophètes Konde Paul Dominique na biso moto ba responsable ka musaka biso. Église au Congo basala raso pêche te. Prophète yé moko bimelaka bato, yé moko azokende kosala pêche na ba o bazalaki lo bananzambe te. Église au Congo pour le moment bazana à 230 fidèles. Église à CTI, na minute basé à 180 fidèles. Vraiment, église, ezali koyika na makas, na niveau ya Oyo, ba manifestation sociale ya makas, na présence ya le prophète Konde Paul Dominique, et pas na biso to basane kolobate. Na minute Oyo, na ordre ya ba responsable nationaux, Mosakoli Robert Dupa et na moté Zizi, na mbela Oyo prophète a pesa qu'il faut que église yika na mokili mobimba, ba nyonso bazali na nzoto fo basadere balanda liloba Oyo. Bamboka ya kofungula ezali tellement ebele oyo lelo baza ko benga loba na nzambe kende kuna. Exemple na mboka ya mokonzi ya mboka ye moko na kati ya sika ye moko afandi na mboka na biso ya Edu bakonzi basengi loba na nzambe fe kota kuna par rapport ba témoignage baza koyoka baza kotala bolingo ya liloba na mbela ya prophète Konde ndenge liloba baza kosala propriété na kati ya ville alors que bakonzi na biso baza vraiment content pona koyamba liloba. Toujours que na mboka ya Ubuya oyo bato nyonso bayebi ezali mboka le général ndenge kuna pe baza kosenga loba na nzambe fo ekota kuna par rapport ya ba témoignage baza komona misala ya liloba baza kotala parcours ya prophète Konde Paul Dominique na bisika prophète azokende na makambo za kosalema bango bakonzi babi que du jamais vu esalema te. Donc toza vraiment na sengo makasi on toujours senga milapa ya kolo abattre la biso le prophète Konde Paul Dominique na makambo prophète Konde la biso nulle part ailleurs. Biso to sambele libanda mais ba grâce to tuna kati ba nzambe moyen to belango mingi zate